le seul champion edimwe mukulenge ketona me repose en paix à part edimwe na kondima ka cherte wa kobeta ngana mabelo soki azali aya na miso la bino population ocho beta champion oya niveau ya Lubumbashi a obeti ya Kinshasa ni je prévenir surtout na bandeko ba olinga yo à tout moment obenga champion bon on a ko prévenir na na souci na kutana na jibi na kutana na machine de guerre kalele kaka na mabele oyo on a la kisaba o ngai pe na za champion ko la ba ko ba za champion pa ba lenga ba beta ka ba ko che ba ko te ngai pe o amuto ko sala ko beta nga sa te aujourd'hui déjà 2 millions de francs message nous avons fait ça surtout na pas tomber aux amis pour l'organisateur il y a une compétition que tu veux 3 jours la repese na ya liboso merci makambo ebanda osele makala esala makala difficulté lokola ye avi bonne volonté ya kosala yango azopesa merci non na ngwani na kolia ngona mukutala ne na toto aloba po olia ifo tonga moni mutoki te donc eza mongo na nga mutoki na kolia yango kitana na libumu na ngai merci nalingaka koya te po soki amesani koya mokolo na kokufa nani akobanda koya akobanda kokomba te abanda kobunda nanu ngai moko naza nanu envie nazoya kotravaye te ndenge na kolakisa ye atravaye aganye ata nakufi akobanda komidefendre na absence na ngai soki eza chaque jour naye koza intervention aganye lobi aganye kasi mokolo nzambe akolongolanga na mokili nani akoya kotravaye mpo na ye